Alors, batuna maman acheté, mais au sokoli, tu voyais quand même, maman aux âges. Oui, nakoli, on a 25 ans demi, bientôt 26 ans. Oui. Ah voilà. Alors, maman mabaya. Oui. Likamoni. Ok, na zuzi mabe, ozonga boy mabe, mikolo zo sala actualité. Problème ezanini oyo epanzani na ngoma mokonzi Kinshasa. Merci papa Zul na parole ndongo pesinga. Oui. Na osengo ndolo ba makasi. Sangozo panzana ke bazolo bakeno mama Kertisia azali boma. Oh. Oui. Oh azali boma, aza problème mtu, il faut bakangaye tout ça. Mais yangonde na yeko koloba na mboka na bisa bana kini. Ngamoko na bimi en personne pour na laksabino que ngai Kertisia nazali boma ti. Ngana ngalo bio zali boma. Ils ont pasteur Théodore Ngoyi. Pour un problème nini? Pour un problème, oiseau bimisanga liboma de na salaki ba dégâts ko panza biloko tukanaye ko tindika batu na sens wana ndenga bimisango que eza folie. Bosonga ena yeba. Ya lobi pasteur Théodore Ngoyi potaki komona loboza liboma e bandaki ndengeni. Merci pour la mutuna wana. Liboma oazo bananga liboma wana eza liboma ti eza kanda babenga ngo dépression oyo na médecin ayebisaki biso ce que bandaki que na koma na bakanda wana eza par rapport ya oyo na vivre na katanda kwana. Oh yoza mwasi na nazalaki mwasi na ye so to bengo nani mademoiselle be madame Bobenga ngandenge bolingi kaka. Pona zali susu mwasi na ete. Ah bon, ozalaki mwasi na bo. Bokutana kindeni nana besoin di solo. Po boko matina niveau wana. To kutana kinende ba donso bakutana na bato na université et après a proposé nga libala kaka boé et après na kena ndaku na ye ndina yo mona siko que na yo ko vivre réalité ya pasteur ndinga zalaka na kati ndaku. Donc ami bomba makaka que non na titre qui pasteur. Mais makambo on a vivre dans katanda kunae et ça makambo pasteur ako salonté. Si j'ai bien compris dans l'article marobo continuer pasteur Théodore Ngoyi abalaki yo. Pasteur Théodore Ngoyi tanga balio acheyo na kati anda kundenge mobali apesa ki dot acho na katanda. Alors libale bandité alors siko lena ba lisolo libale bandi problème ezali to koma tina niveau oyo komi pa bazuzi. Oh ya linginzo to mingi. Un pasteur bo excusez nga pona terme ba mama batino so ba olanda nga alingi nzoto mingi nzela o nzamba salela mobali azana mwasi ya lingi nzela wana te ya lingi nzela mususu na si ba mama bo comprendre à part wana ko beta oui aza sportif aza boxeur ko beta ko kanga na mutu ko bambanga na se na ba commande na ba coiffeuse na ba béton. Si vous avez un moment où vous avez bien dit, na sepeli pe na libala ngope sentiment na ngope ezate. Pendant que nous vivre kuna, dans la zaki dans la violence makasi. Sikoyo libala osalimbula boni. Na umelte na libala. À peu près. Na salika 9 mois pamba. Abalinga en avril, na zongi pa na biso na décembre. Ozongi pa la bino na décembre. Donc omoni mamona mbwa. Na moni ya mingi ya minene minene. Bongo yote mobali ayaki kolinga yo na université o. Tuna kitali solo te. Na tuna kite. Tuna kitali solo te bo mobali ngazala. Osala eta ba enquête te. Ye ayaki mba moko du coup asali makambu na vitesse pour que tu découvrir tes vraie identité na ye azanani. Makambu oya asala moyen to découvrir ngo ezate libala salama mbamo dans 3 jours ka boue. Oh, il y a vite fait. Il y a vite fait kaka. Dans 3 jours, il y a besoin de temps pour y aller. Ngana pasteur to kuteni na université. To kuteni na université à Solisinga et puis a proposé nga musala. A proposé nga musala. Musala ni na proposa ki yo. Non, a proposé nga kena sa quoi secrétaire et pas nae. Tant on a commis et pas nae dimanche après singa rendez-vous na commis kuna. Pour musala ayebisinga non musala qui secrétaire mikolo naza ba dossier mingité na moni il faut osailanga musala domestique nanda kunaye nga na bi musala domestique nga makamwana na kokate po matungulu na bandembi e mataka attention à misu nanga ono sate ote il faut ça la ka oyo des filles oyo aza awa po bientôt il faut kende
nanda kuna libala ngabi d'accord na osala eza musala pour na mbongo na mo difficulté makamba classe ndena yako ntima po ebisinga non il faut aller pas nanga awa na opesa au chambre ozala esika mo na fi wa bande ko vanda mo bandola na bino esika mo ça non domestique ezala ka so sala oza bon so musala sina poko ozongi pa na bino yo siko ba ebisa ki obana kolala yo po ndimi mama mabaya ke obana mpe kolala oui à proposer nga na sens que non na place na sala ba dépense ya mbongo à transport bon malam na garder mbongo wana na vanda na wana na kati ya chambre na ndaku na ye na lopangu na ye na sala musala allez to évoluer on dimi olala kana mais ozo sala musala comme bonne oui allez toquer oui non ça musala ko la bonne et après troisième jour nango ayo proposer nga ono toke pa na bino tango aye pa na biso Zana mama a proposé pour que pas na bino li solo na yena no sala kité avant boya pa na bino oh maman je t'aime tout ça ndenge zalaka ay bisinga eloko mote o nazo sepela na yo na lingio elo mote o to koti kanaka pa bino il faut na be pa bino ezala wapi po bana misala mingi nazo ka ba travailler pour nanga ba ya kisenga banda kuna bangote alors il faut na yeba esika oyo zalaka ndene me maketi na bandal ayo mona esika nga zalaka tanga moni akuta na grande sœur babandi ko sola na grande sœur nanga epse non petit sœur nanga ndinga zaboye aza vierge ataza loyenge ayebine makambo mibalite tango ayoki ka komba virginité ne place ayeko loba non naza na ngina bala mwana bino yabi o bala ye boye ndeni on na ngina bala ye et puis mariage j'en ai fait ça dans 3 jours yabi dans 3 jours pour nanga kutata 2 jours boro salango 2 jours nandeni liba les ala bongo te est-ce que yé moko aza d'accord est-ce que yé moko la fille ayebi que yo faut bala ye ayebi te ka ndingo beteninga lisolo boye ndena comprendre que il faut na bala ye abi il faut biso to tuna ba parents pour nga pe naza mwana lokwa ye te ezali ka motu na ba parents te lobi ya kaka zo lettre na mbongo na pesa okoti ke la ba parents pour na makambo libala. Alors, nga siko na moment ona temaka na mona ki kaza mukolo na bitina c'est la décision au ba parents nga ba loba soki ke ba parents baza d'accord que non oko bala no ye zango problème te no wana na ontima so baza pe d'accord mama zana bongo yo moko ozalaki d'accord toujours c'est la décision ou t'es pas ba parents oui peut-être nga na ondima bongo ba boya pona âge na ye exactement ça. Ok, continuez. Ce qu'on s'est dit décision à parents. Bah parents bazaki d'accord. Bah singo non le col ata comme on a âge n'était aza mukolo à quoi encadrer yo poé aza de expérience et belé aza pasteur dans sens wana tout ça le quoi e bimakam. Et bon yo moko mama oyebaka ta pasteur Todongo iteta na lisolo. Ata na lisolo na yebaka ite. Ata na télévision bo ndenga kwa za politique. Oh, yebaka ete azape avocat sokile. Oh, yebaka ete. Elo monte po yemoko tabando tangilanga o naza candidat président, naza avocat, naza professeur, naza pasteur. Candidat président en 2018. Il faut élection 2011 hein. En 2011, naza candidat. Yeah, bisenga za pe na 2018 ah. Ay bisenga pa za candidat président o so voter ngam na voter nga yo te pona ebiote. Continuez, ba para bandimi. Ba para bandimi nande pe libala eko sama dans 2 jours kandinga ya lobaki. Ba pe ba meli mo loko. Ba pe ba ye na place fête makasi na place mariage coutumier ndenge za rabel famille nde mutu bazwa kango en charge ba louer ba salle makamona nyoso tout ya boy ote sala me pa na ngai na zone espace na obongisa wana benanda kuna kota cimetière Gombe ndako kota cimetière Gombe ndaka libala na weza ndako wana ka libala isika na zalaki ndi pa ngo ntima babali nga pe na yepi na koti na kati siko ta ona yo kota ndi na yo mona siko film ndi bandaki wana film liboso mona gezalaki nini tango babali yo oyesiko na ndako tango babali nga film liboso ezaki ke makambo oyo ya oyebisanga na sala nga na okukango ti alingi trop nzoto mingi na boyi kokota na profondeur voilà. Pour na yebi ke bana mike pe ba otala ba jeune pe ba otala ba papa pe ba otala moyena lo ba bêtise ezati alors naza na droit ya ko réclamer te so na réclamer obetanga so na réclamer obetanga alors nga ko beta wana pe na ndako kokate yepe aolinga pe kaka nzela o nzambe alinga te o alobai ke no mwasi na mobali fo bosalela nzela o ya lingi kaka ya nzela sima alors nga pe bongo na kokate so na boyi abetinga o pasteur
Aza neka pasteur quand ba benga na kombo. Mais en réalité, a pasteur te ya mérite ngote. Sikoyo ndenge sala moi c'est babali oyo ko vivre elengi libala ata obeti ta na lipeka ta chéri boye bosima ta na loboko bobimi pe bosali sorti bokei yo très no mona ngote na tika lo mona ngote no vana ndako so na salon ya za na bureau so na chambre ya za salon donc ko vanda penda bobeta ta masolo ndeni eloko moko te o tendresse wana eloko moko te ngakuna kasi ndeti ko eloko aza mukolo akolinganga mingi akwa chéri nga laksanga il faut ala boye tout ça non nga na moni makambo wana te donc ya ndo sango le contraire ndena yo comprendre que pourquoi basi bakimaka ye eza na sens wana. Oh, oui. No yeba ke basi bakimaka. Na mi ke basi bakimaka eza pona bongo aza tendre te ko betaka mwasi ko senga na si ndinga bando osala abande ko sala nga ne pa bande ko sala ba fi wana ba yango pe bango bakoka na bango te bakenda bona age ni wana ti lelo pourquoi ça la mariage civil te po ayebi asuka kana mariage coutumier o batu ba oyeba te pona libala wana boye ki ba caméra aboyi ba photo o na boyi ba photo te ba caméra te so te boye otango na nini en public bat ba yo mona ngai bon sikoyo tango obano mona ba film obetaki li solo et pas ya te na banda obetaki li solo déjà te et pas ya ba parents po bangonde bandimaki libala wana te na obeta li solo ndeni ya kainga téléphone tanga moni ke na sola na bande ko na ngai na opesa na flasher mon na mo makamba mikenga bi mutongo pe ana comportement bien ti ko beta nga ernio surtout alors ayoko interdire ngai na sa la sous téléphone na ngati na bando sola na bande ko na membre famille na téléphone na ye eza kutu na grand frère na message oyo ki sabato wana azolo bake non il faut ozala libre atoza moi ça nanda kwa libala okenda pe kota la famille o solo la rapé na téléphone na yo moko to ko le ganzela mbali noté poye akendaka musala donc akenda musala na Facebook siko Facebook no na osala kasi yete akanga face nini compte à Facebook nanga a changer ba mot de passe na ba adresse électronique akoma osala ngo ko kende ko fouiller ba message nanga kala ezala raté ya kutel nanga na 2022 a beta masola 2022 mais ya comme beta masola ba 2019 20 18 20 et makamo ezala te donc omoni mamonambo akuna na kata libala na moni ba monambo po ndenga zawana alotinda ngai kuna beta semekite semeka nani ya pasteur Théodore na ebité ayoko balanga batu nyoso banani bayaki na libala côté na ba frère église ba camarade na ba frère église na ebeta kombo ya semeki morote na ebité to voyage kutu nandinga loba na Lubumbashi na ke yo comment na Lubumbashi to koma ki kuna par rapport ya nini yo kaka sina expliquer au papa Zul to koma kuna ndeni à partir ya nini ya réconciliation na bango ya bakatange nde to kenda kina ye mais ko kende kuna na mona susu vie dure na kasi kuna kutu eza makambo elengi po to za kutu to voyager non to sali moi petit voyage mais zaki makambo nde mususu petit frère nae ayoko yana a présenter nga nani secrétaire nga komi secrétaire ne wana déjà balinga on est sûr na mutema makasi o seko sala kinde na vandi pe ka kimia bisinga vanda ka kimia ko lobelo monte mais yo babi ozalaki yo zol bake non passer Todongo azaki dictature na ndako mais yo ozaki tetu ya osaka na te mama azaki tetu te ozongo yo ko na mobali te na ndako eloko mote ye ko betanga ye ko ganga obotola nga téléphone pona sola na famille na ngate pona ebisa ko moni makambo esalama siko na banda ko filmer yo na banda pe ko enregistrer yo tango ayo kike na yebise bongo nda yo botola nga téléphone akanga siko tango ayo kanga nga téléphone nde siko esika bandi siko ko sala nga ko betanga makasi ya makasi vraiment donc on beta nga na bana misala ne bayebi moi pe na bima libanda ezate ayo sa bombo ta penza kadena so nga na bimbo ta kadena kertisi ko bima libanda ye moti na bima libanda nga moti na bima kana ye au moins boko somba bilamba to boke supermarché ou soit atinda nga na Brigitte au moins na vidéo na tindika ki wana to ki osala provision kaka nga na ye boza mutuka to na nini bo louer taxi boke so chauffeur azate
oko bimanga mobo ezate mais na koma eti na niveau mo ya okima mukolo mo na kimaka batu ba monanga kutu na okimi na komi pe ati bikoto cimetière kuna bikoto ya Rao Bank na mati na moto na biso muta moto toke mba usikolo kwa santina na obela komemete muta abangi na biso te memanga na obaksela mbongo abo ils vont mabino memote peut-être akanse na muyibi te okima ipo na monioko utako so nkuba yangono bimo kimi ko betele ka mingi te ko betele ki mingi siko ko beta ngo ezalaki à l'occasion de rien ta mo ata pe mutali bomango ko beta mutuka ba l'occasion de rien mama ya obeta nga na sens nini obeta nga soki na boy na nga ko pesa ye nzoto et pour mutu pa pe makati mutu pa pe maka yo el nyo sotu ba pesa alemba kate ako mani na 27 ans azali kwa mbeto siko yebisanga na mo muke onyokola nga kaseka encadrer nga alaksanga ya chéri nga ya la kisingelo kwana te allez bo évoluer malgré pas wana oyo koma na mokumba allo siko yo film bandi lisusu film nde siko yo banda wana tono koma na zemi place nde esika ba obenga nga liboma nde wana moi si so azemi akoma na bakanda moi si so azemi il faut ko éviter siko ngai banda ko éviter ngate ba omona ta zemi na ngate ba obanga ngote ba zo sanga siko mabe ya makasi na zemi tu peux imaginer ka boye na 23h obenga na moi si azemi ozonge pa bino nga bino obimate po nini ali atindiki nga beti nga mutu na beton na yo s'évanouir na zemi 23h na 23h wana batomboli nga ba memi nga la chambre ye na Brigitte wana mamati iswa mone bongo linga lo bate pasteur to tombola ye to meme na hôpital po azemi le quoi pasteur na yebisa ke non tombola ye to ke na chambre ba ke na chambre batenga kuna ba finiki nga de 23h na ola muka 4h mais na ba heure wana ezalaki wana boyi makambo asalenga te aye ko simba nga na njoto na malili abengi fi mama wana oya ko simba ino ko malili wana wapi na ndaku na cimetière Gombe na cimetière Gombe papa il faut to koma rota ba caméra tina kata bandako ya taka caméra na ba parcelle po abanda ko piéger po na yebi ke ba caméra ezali na linga pe ba caméra ni monisa elakisa mais na kata ndako caméra ezate abimi sisu mama wana ayesu sabenge lisusu azo bouger te la mukate na sande nini taka pasteur moi ça la mukate yo lingi susu obimane susu ndinga zaka revenir bongo abimi nanga 2 fois nazo bouger te et l'autre côté to komi 4h ye moka bangi non il faut na memeka na hôpital tanga yo simba siko place na bete mutu kingo na beton ndene yo ka passe na lamuki omoni ata ndoki ata bomi mutu na butu mais na tongo nango aya kaka conscience ezongi moi bandi oloba non pourquoi na bomé mutu pourquoi na sale boende pe va comment oloba ba vérité abimisi ba vérité ye moko ta makamde lekaki abandi osenga ba pardon mo boya lokuta deuxième fois au sala masusu aobenga nso na 23h ozana zemi kaka naka na zemi ay bisinga bima ke pa bino mama wana bujita ba selo bolamu nyoso tu yo ndima batute bima na ke pa bino na bisi pe sentinelle yo fongole la porte na bima na kende sentinelle no fongole lote ozana zemi euro yo mo bimeza tenga bite chef no mutapesi ordre ayibo bimisa ngai aboy to banzo wela ngane fongola to wela fongola mama wana Brigitte tanga monu ke non akoma wela fongola naye nde asa nini akobenga pasteur azo bundisa Olivier kuna simbie na nzoto pasteur abimi atala tante mwasa za zemi abenzinga bwaki nga na sena kwa ina beton na zemi boyebi no pasa zemi no ndezalaka ne bandil nono ba menace na komena ngo ezaka pa cause ya nini ya makambo na vivre kuna na kwei ayebisi mama batombolanga bakotinga na chambre babengi sentinelle na ye moko mama wana bake na bureau na ye pona kati le pont neza ba bureau na cabinet neza peka wana na église pesa ka wana azo yebisa sentinelle mingi abeteka sete pa na ye moi makambo uti oleka yo moni komeka obetela mutu moko te koyebisa mutu moko te ke na koyisaki na bendaki boya koyi to meme na mbetu so olobi ka ba na longoli musala et puis na futa ombongo te
Yesu ko sanzi amoni ke na vanda wana ale saranga apesa nga mbongo makamu nyonso tu aloba vérité alobi te me ayo yebisa nga ayo ko yebisa pe na papa leki na ngai ayo yebisa yango siko ko beta bongo na zemi ko beta ko finga nga mutapasi na ndimi na mutapasi donc mutapasi aza droit à vivre te ko finga nga mutapasi nazo ko kate et tout ça na sens wana ndo moni ke nonga pe funa réagir. Sauter moi na nga zemi oyebima. Siko yo réaction na ezala inde. Oh, réaction na ngeza ikena comment siko ko se défendre na omitika lisuté ba beta nga to basande ni zemi yo bima ngai. Alors, siko tant na komi ko se défendre wana na façon nga na se défendre. Neye azozo ba imange wana, azoti azozo ba ke botala aza liboma. Oh nanani wewe yo mo ba ke bimeza ba caméra et puis na yebi ke ba caméra ezali siko ngalo kwa na komi ko se défendre nde bazu ba image wana ba te oh momoni ka za liboma aza problème mutu na liboma te po liboma ko za lo kwa ngate muta liboma ko za lo kwa ngate po na rapport médical yango yo rapport médical ya okendaki ya centre Mongala. Mongala centre Mongala weza kota oui tant na boti voilà canal kin kuna tant na boti yangoyo donc oza no liboma te oza osala ngo na nkopo passe de kaki mingi osala ngo na nkopo azo isanga ke yo oza liboma yango na bisake bon loko obenga nga liboma zana la kiso ndema boma basalaka ndo mona panzi biloko na ko panza biloko ko saba nini prise ya voiture na kasi ko panza on eza kandati eza kanda pardon mais elobi te que naza liboma na mabala mutu nyonso to silika ka panza ka babunda ka mais na sens wana oyo azokende ko bimisa nga mwasi na yeke aza liboma omoni ke wana eza makambo ezala to évoluer na bapasi wana oye kobota oui obotaki na Mongala oui ababi kuna susu film tango film ni no okuta na centre Mongala kobota na boti no na césarienne moi mbali voilà na boti no na césarienne babimisi nga bakena nga na soins intensifs aye koya po ba anesthésie ba comment obeta c'est là na mama obotango obotaki obotaki mbala mona ndaku na ye pasa libala to mikimelaki déjà oh na bimaki déjà ayo benga ba parents abengi ba parents na ngai bisi bango no boya ko zo mwana bino aya ko boma ngai asala taekwondo lokuta eza lokuta mbato ba wela ko lo baba na raison te donc obotaki okendaki hôpital na pasa obota utaki ndaku na ete utaki pa na bino na bandala pa na biso voilà ok siko na Mongala oboti na bima kuna na décembre ndaku lo bima déjà oui na bima kuna na décembre na zemi obimi na yo na bimi déjà na zonge pa na biso voilà après à partir kuna nde na yo kaposa ko bota nde na zonga kuna na Mongala oui tant na comme na zemi wana bakande komi ozanga makasi ya zo ba image ako kolakisa bango ke tala ndinga zo bundisa batu awa tout ça ba problème akomi na problème mutu nde ayo lo bake no ba memanga la CNPP ba memanga la CNPP nga na boyi na nga na problème mutu no kende ndenge nini ba obenga papa leki na biso to yebise to ada na ambulance ba te biso na ambulance ba sali biso transfert to ke na CNPP nde papa leki na biso alandi kuna abi kokoma to komi boy c'est ma combien de mois ozimi ezalaki à 5 mois il fallait na bota nde na mois d'avril sikoyo na bota na mois d'avril te na bota na mois de mars na bota na mois de mars na césarienne voilà bokomi CNPP to komi na CNPP nde papa leki na biso aboya bi mwana na nga otikala te po atikala obela liboma te voilà oui eza ba jeune ya sala ngo ba jeune ya sala bongo basi nyonso tu babima kuna ka bongo bakima ba misusu basota ba mire na yo kakati sentinelle na betelang basole belé bamsusu basota ba mire bamsusu bakimelaka bango moko basenge mbongo na somba bilama babima bayebi ba victime babima na ndaku ne belé ngamo pe na victime na bela libom na bela mutute banda esika na kola ko ke kotuna ba oyebisa na bela mutute o mutaliboma ya ko yo bala ngate so na zaki pour liboma alinga yo bala ngate alinga proposer nga musala pete loko amone nga na sa normal a proposer nga musala na komo vendre pane poni to na komo vendre wana na bando sa makambo liboma te voilà na za liboma te yango na famille nga baboyaki akota ate loko baboyi ke na kota na CNPPT nda silikaki ako porter biso plainte apporter bino plainte avant obota avant na bota
Ah. Oui, na ipekin kuna. Ako porter biso plainte, abi que non, azali boma et puis parce les transferts que na CNPP famille ne ba boyi mo pa boyi, mutu wana za dangereux, il faut bokangai. Ne afunda kingai, afundi papa le afundi na cancer. To boya pe ko se présenter kuna ye moka komika oh non, na moni photo se lango ka na ndenge ya famille. Mais aya kapete, to tika na biso payer. Voilà. Ce qu'on y a kobota. Eh na yo bota, batini nga na soins intensifs, tant na boti na anesthésie césarienne. Ce qu'on yo na zaki na anesthésie mais na oloba, na yo kama kamunyo surtout batu ba oloba. Aye kuna ayo bisanga nini? Aye na centre Mongala. Oui, na centre Mongala. Ayo ya kuna ayo bisanga nini? Oh, pourquoi moi na kokani na été? Et pourquoi moi na za pembe? Na famille na bango bazala mwindu. Muta pemba za raté. Et puis, il fallait moi nana kokana et c'est que moi nana za yete. Na ebise papa moi nana zanani. Ngana ebise donc quand ndi na zana pasi boye, oyendo yo yebisanga makambo wana. Na réponse au peso te po et pas na on a tikala obi matin na zalaka wana donc zemi o ezaki zemi ya Saint-Esprit ya mi balé. Biso te bika Yesu Masia par oh maman Maria mema ke sili ezaki ya Saint-Esprit mais zemi ekote eute pa na o eute pa mutu mususte. Ndake oloba na bango non bosala test na ye basuka za groupe nini po maman na za groupe O positif ngapi na O bake basali test boye abimpe même groupe na biso akomi vraiment aza mwana nga oui tant on peut ba obimisanga na soins intensifs na yesu ko na salle de travail ayo ko kota wana alinga okota na salle de travail place na ba mibali ba kota te mais ya yo kota ba maman na ba pekise non yo kokota boete il faut ozala kuna to bimselo berceau mona mwana asiliki donc ye partout à la sa identité na ye atika pe ba trace ami bon maman ni kana komba ki pasteur a mérité ki pasteur wana te ba kombo mususu otanga wana mais asaka na kombo titre ki pasteur te pon nzamba aza wana Allez, mais à ressusciter comment on a moins quand même. Amoni pe mwana. Nzoka ndia commerce ko na ba projet mususu. Projet nini parce que donc akoma nango maman. A commerce ko na projet azwa mwana. Mwana utobotama. Azwa mwana utobotama kaka dans 4 jours. 3e jour no aena butu na 18h. Ma infirmière a ebsinga no kende bazo no tension. Pour état aux gens on a mono bien te na ke bazonga tension boy tension za o matangai kozonga na yo ka ye pasteur azo sa mama infirmière wana na yo zo mwana nga ye bi o zo mwana yo na héros et puis mwana abonga asa na mama il faut maman melisa yo koko boko la mwana okoko melisa mwana oh non melisa ye mon fils wana mwana nga mobile wana comme na 4 ans. Maman ne atikela ngai na 3 mois abandonna moi ne atika na 3 mois ngamo na zo moi na charge makambu nyonso tuna ndinga komi bongo na melisa ba biberon de maman infirmière wana sani abimi ngato na zo na ebisi bon ko bimo kende otika ngana mwana na la potentiel zo mata ay bisanga nini non matel ko ambe tu fini cadre déjà préparaki ngabite no matel ko ambe tu te no fini ka pedra te yo zo bisanga na matel ko ambe na fini cadre pour nani yo bima kende na kanga porte bongo nga na lala o ça va na bimi na ke akei na ngina changer moi na couche boy ayo kota oh tika nga na changer moi na couche ngabi o za musala ba mama nga no sa musala moi na nga yo seconde ni yo changer nga moi na couche o changer te o comme pesa nga ba ordre pour na changer moi na couche ebi ke ba musala onyo so tunga na ebo sala ngabi so yeba ka sala ngo yeba o sala pa moi no mbalwana mais oyo nga mo no sala epi na hôpital kende ndaku ngana lala natika na mwana abimi ake or ndenga bimaka nga na bika azongi ndako ake olala te ayesi ko nina film ayo yibanga mwana na ndenge nini ndenu yo weba eke ayeko yiba mwana siko po mona keza 6p oye okom ozongi sous 2e tour na ndenga yako fongola porte weba ite na yebite na yoki pete porte à chambre a kontina batu a continue à na kati ya chambre nanga pour la chambre na ba komaki pas de visite s'il vous plaît muto akota te parier car papa mwana yo tala mwana ye asani a continue batu so ki pa bwakela ngani so pa fule ngani na yebi makambo elekane wana te na okaka ba obela ngai na musika kertisia na osutuka sutuki na bimi libanda batu
yo toki makasi boende nini ponde na pola ko ndie basope nga mai otoki makasi boende nini ngabi non comprendre pété et pourtant na fongole clim oh batu bayaki kuno moni ba ngabi batu banane oh pasteur ayena batu ngabi pasteur ayena batu pasteur déjà yaki banda kale puis akenda ki ba 18h ote auto yana batu awa ba koti pe kuna na kati tema ke ba moni mama infirmière a koti ale basani nini bando bima ngabi te zeno na ke otala mwana nazonga bona kuti valise mwana ya ofongwama nakende we mwana bilamba na latake asuna bilamba na te ba changer nga mwana bilamba et puis ba bimise da na Moïse ebité ba bande da ko bimise et pour ba koti na kati ya valise to mama o azaki wana nga koti na mwana sali peka pour ba bi robo latake za tellement munene à cause mwana koti na sali peka bo mona pété zanano ye pasteur Todongo ayaki na batu batongo bazaki banani ba mama to mibali na ebité ba bi bazaki basi na mibali na ebité mususu batikala na kata vraiment na maternité ba mona quitté mutako mona mama infirmière tanga uto pesa soin sikoyo aolinga apesa mutasuka ngai nda yo mona batu na kati ya chambre mususu atemine ti kota porte abi ba solola na se et puis ezaki pe prière te bando sala nde mama na lobaki abi prière pété eloko te sikoyo tonda ngina tu na bango na tabo bakoma obima taba komo bima na ngina landa bango na tuna na ta passer mutasuka sa nini abimi nde na tiki na bité peut-être kertisa za la mukayebi bato na bazaku na basololi na bango oh nga na ebité nde bakotaki na nde pe babimi après ayoko ya sikoyo 4e jour nango pour a proposer nga mbongo na pesa mwana donc comme si mwana nga marchandise combien abisinga na opeso mbongo ebele matanga montante na opeso mbongo ebele yo tikele mwana opesanga mwana yo sala ba voyage na yo ba business okwa olinga osala ngo mingi opesanga mwana na bokola yo sala vie na o ngana ebise pasteur na besoin mbongo na ote vana mbongo na yo pesanga mwana nga esili na besoin mbongo na ote abi oza besoin mbongo na nga te ndeni yo za mbongo ngana ebise na mbongo te oza ba relation abisinga na ebisi na ba relation tabi bon nga na otambo na nga na G na otapi ba relation na nga na G nga pe na ebisi pasteur nga na mbongo te na ba relation te mais na ta pauvreté na nga en G abimi akei tant abima akei tout aka boye ba el biso ba papier au jugement akei osenga garde mwana o aza garde mwana kuna ke olobani kandi bato bamona ba image o aza liboma apandi biloko na ngai abeti batu atindiki boye tout ça na sens wana na bapotani aza na ngwa césarienne moye abokola mwana ezate ndaki osenga garde mwana nga naza dangereuse na ko boma mwana nga na ko tubembeli na sens wana oloba ngande naza bonga mna boti na césarienne ngape mna memi mwana 9 mois ngape munaza mabelo omelisa mwana yaza mabelo omelisa mwana naza nga vivante boy sukazo mwana nga ko pesela nga mutu mususu nunu amelise biberon tandis que miliki ezali le maternel ne ezali o original nzamba sala ya ko pesela nga mutu mususu ezala kate eloko ndenga na oboye ya mwana nga ozwa ete na boy te kaza papa mwana za ebiso mibale ngane naza su mwasi na mbali te. Alors, ce qu'on a otala mwana, abanda otala mwana, mais aya teke azwanga mwana et puis abimsanga mutaliboma ndelo kona oboya ngwana na liboma. Allez, bossa deva basusi non? Ah, suko masolo ezandengene. Tout comme na liboso wa juge par rapport ya jugement oya ya kinango. Tant ya na jugement wana. Nga to mona suselo ko sa les acquittés. Nde na yeko na ebisi famille basa la vidéo. Tant famille basali vidéo na moni que vidéo wana esala vraiment elokote ndina yeko sala vidéo o yanga moko tant na sali vidéo na ngai nde yaki ko sala que pasteur a se baisser un peu par rapport ya nini na brutal o bande ko ya no pression wana azwanga mwana alors tant na yeko sala bongo nde to kotisaki requête allez avocat na biso pe azalaki nde na expliquer makambo surtout nde lekaki ndo moni ke to comme na moment o ya justice alors na pesi ba juge na biso merci donc état de droit ko toi ne sali oui état de droit pardon ko to wana esali po ba yo kingai pe yango na yo ko pesa ba juge merci po tozo landela siko procès wana po ye azana besoin azonga mwana en tout cas na zape na pota césarienne
naza pe na besoin ya bébé nanga bébé azana no akokisa ta 1 mois te ye azolinga azwanga mwana azela na melisa mwana soka komi na âge o parent koki kozwa ye papa na kozwa ye ozwa mwana na boyi te ke aza mwana na ye mais azana on a besoin ya chaleur maternelle. Oui, azana on a besoin ya nini ya lait maternel ya maman et puis chaleur ya maman. Na 4 mois azana azana 4 mois te azana 2 semaines na 5 jours. Moi azana 2 semaines 5 jours. 2 semaines na 5 jours. Alors donc akoki ça ta 1 mois te. Siko azolinga zwanga mwana. En tout cas, eza passe na kokate azwanga mwana aza bébé. Et puis nga pe naza mwana mke. Et puis eza ko bota liboso. Naza na besoin ya mwana nanga na melisa ye aza nanga ayoka chaleur ya maman na ye. Après ça soki mwana koli nde papa na ye akoya kozwa mwana na pekisi ete. Nde siko toza na jugement o tozo landela processus ya tribunal.